omoni lupango mokoto yo yebaka ndenge ezalaka te ozalaki mwana lupango mokoto ndenge ezalaka na holo wana na libanda omona bato ebele bafukami papa Diangenda aza kosalisa ntango aza kosalisa bato asalisi yo batelemisi yo ke kaka ndenge wana ngai natelemaki na babiro oyo ya papa Diangenda ezalaki kaka face ya holo place azalaki kosalisila bato alo nasimbaki boye na porte nasimbi natelemi mpena na porte donc mutu ava oleka ifonga nalongwa na porte. Donc qu'est-ce qui s'était passé? Naza kotala ka papa Diangenda ndenge aza kosalisaka bato nasia motema mpe naza koloba tala mutu wana aza koya pantalon na ye afukami mona na motema naza komirimire. Alors papa Diangenda silisi kosalisa bato sili. Alors namoni papa Diangenda aleki na nsima po bino boyebi configuration pango wana ndenge aleki na nsima epai papa epai mama Mfumwelongo azalaki kolambela nga natelemi kaka na biro na porte ya biro oya administration ya papa Diangenda ezalaki kosalela natelemi kaka na porte. Donc mutu po kota fonga na longwa po bima pe fonga na longwa. Okay. Mais kotelema na telemi wana namoni mama moko ya mobange azotianga sina lobi longwa papa leka longwa papa leka mana lobi oh papa zawa longwa papa leka tango na longwa kaka boye papa bimi na biro alobi na mama no pane ni kuto yebisi alobi na kikongo munda nke kunzabisi papa bimi aleke ngana lobi me papa zake salisa bato wao asilisi aleki na sima epai mama bibe alambelaka bo ler nini ya koti ya wapusike ngana telemaki kaka na porte yao nani mama akendaki kobota na hospital na nga mama molonga nina nga oyo ake kobota mwana ya suka ake kobota na ngaliema mais prématuré mwana batina couveuse sikoyo nga azalaki so natiki bana na classe fona leka su kuna natali bango parce que ye mpe mama azalaki mpe hospitalisé kuna mais na chambre mosusu bana ba couveuse bati na chambre mosusu sikoyo moko mosusu nake natiki bana na classe nake na leki kuna parce que assistante oyo azalaki chargé mpo na pédiatrie mpo na bana toyaki kosolola ye mingi. Alors jour yango le nakomi alobi atushi sema naza kozila yo nde nakiti na mutuka aya benenge alobi mawa sangwa mawa ezali awa mwana akufaki depuis 4h du matin. Alors toza kozila kaka docteur pédiatre aya a constaté comme ça boloba na biso soko bokozwa corps ou bien bokotika na nane ba incinéré yango awa nga lobi osi oyebisaki mama na ye alobi te nayebisi ete nga lobi koloba te naza koya kena kotala mwana sikoyo nga olie natelemi te parce que na kote doute nga lobi mais ye asambeli te ye asambelaka mpo na bato mosusu bongo na ngai akokosambela te azoloba nakende pandake nayebisi ye mwana si akufaki imi na monkoto wana tout découragé nalobi ya papa sambeli te esili kaka panini papa salinga boye nadwi mutuka nabandi kokende nakomi kaka
na pédiatrie wana na kati ya Ngaliema wana na kangi voiture na ti voiture na parking na zoya assistante wana lobi oti wapi ngana lobi na oti epa ya papa na ngalo mais mwana salamu kake ngalo alamuke mwana salamu kake oti wapi lobela nga nanu parce que lobaki na nga bia wa ko lobela mama te yoke mbote mingi bandeko balandia menga makimbango télévision bana ya mvuluzi bana ya tata Molimo Santu bana ya bilembo bana oyo tutaki biange da kontima Joseph Solo atia bilembo bisika na sobosili bakwa kolanda biso topesi bino mbote pe totomboli bino ba semaine elamu ba mois elamu ba mbula elamu tango nyoso bokola yambaka biso ezali bongo maman Falon Tima na kati ya émission na etolobela maman Mwilu Solo bandeko balandia menga makimbango télévision toyei lisusu liboso na bino toyei lisusu na tina ya kopanza ya sango yanga na ya yawe pamba te elaka epesa makauta na vale ngai na yo jeune tokotambo na mokili mobima tokopanza sango biso tokomete kasi au travers chaîne na biso tokomeli bino na bandako mpona kopanza sango ye ozili bakoya koyamba biso na kati ya ndako na mosala na bureau to pe bongo na bongo s'abonner tata mama moko ya ba moyen kosunga biso bandeko na bino o s'abonner o partager o kaboli sango oyo o liker o commenter nzambe ya milimo na biso ako bosa na bino te solo bongo toye lisusu elongo na bino kokuta na lisusu na tata wa biso oyo toyambaki na mikolo eleki na tina ya masolo kitoko tozalaki na yango biso na bino bolandaki kasi na susi ya kolobela solo yawe nzambe mpo tolembo to pe banzambe na biso to pe ya koteya pamba te émission oyo ezali solo bongo émission ya mama Mulu na susi wana bite na kotika menga makimbango boyete 100% na lobela ba mama yango wana lelo yo ezongisi biso susu na kati ya résidence ya papa na biso papa Emmanuel po to kwa kosola bongo na bongo mbuta bambote na ibino bote ya solo uta to kendaki to zongi lisusu mokolo mwa lelo na tina kaka elikambo moko oyo to memela oyo to nzimela solo mokumba to zwa mokumba ya kokena ngoti na suka ko panda sango tata Molimo Santu nzoto ezali makasi oui nzoto ezali makasi bien que 79 ans déjà mais ça va 79 ans mais ça va mais toujours na mosala ya kiangani ah oui voilà mais otika ngondengeni soko tika ngoza sumutu te voilà ya solo bandeko baladi ezalaki bongo ezali bongo na kati na plateau na biso solo papa na biso papa Emmanuel papa mbuta toye na kati na bino masolo na biso ekatanaki faute de temps tokobaki penza na kati na molai ya likambo te c'est ça tozongi lisusu lelo mpona kolobela ye moko le premier chef spirituel papa Biangeda Kontima Joseph témoignage nini to pe masolo nini oyo kitoko pamba te tokoyoka kana bandeko na biso ndenge nini surtout tozali ko tendre vers 8 juillet solo tokokanisaka papa na biso papa Biangeda Kontima Joseph le premier chef spirituel représentant de l'église kimangiste yangwana to yei epai ya papa ukwa ko ebisa biso pamba na mozindo ozongisa biso susu na tango wana ndenge yango ezalaki to pe ba mama bazali na bandako batato bakolandaka biso ba mama to na bongo na kati na groupe na biso ya mateya ba mama na kati na groupe na biso ya mateya ya batata solo tozonga non na beona to ya kozala na pensée moko pieuse pona tata na biso oyo asali mingi na kati na lingomba ye pe azali kokoba toujours kosala na biso. Merci beaucoup mwana nanga ya liboso na sepeli mingi na ndenge bozongeli ngai po natikalaka na susi na contact na biso ya liboso po nazalaki na makambo mingi na elobamaki te alors na sepeli na ndenge bozongeli nga po tomeka kosolola d'abord likambo ya bovandi ya papa Biangeda na biso na ndenge azalaki kokumbela biso kokumbela lingomba tusana makambo oyo tomoni epai na ye ya solo mwana na ngai papa Biangeda azalaki motu moko ya ndenge mosusu peut-être na lero wana incompris de nous les vivants mais papa Biangeda oyo nga namoni na papa Biangeda
d'ailleurs elekelanga mingi parce que ngai mpe nayebaka papa Diangenda te nayebaki kaka mobali ya tata mwasi voilà. mais nga nayebaka penda papa Diangenda te mpo nga naza kotanga na ngiringiri na ekole laïque ya ngiringiri alors souvent naza kokenda kuna kolia mais eloko ezalaka koderange nga lero wana enfin bomwana moto nyonso mpona kodécouvrir nzambe ezalaka facilement comme ça te alors so nake kuna nakomona nazomona moto aye elamba na ye kitoko repasse bien omona fukami nga alobi mais oza na elamba na yo bien fo fukama kaka alors biso na lere wana toyaki bana mike nazalaki na lere wana je crois bien ba 13-14 ans alors moto akosombela yo mpe elamba ya malonga mpenza eza te alors bapantalo tozalaka kolata ezalaka bapantalo oyo soko si otia yango mbenza etikali olinga kofukama te parce que soko ofukami lero kotelema mbenza ekufi alors komona place wana evimbi lisusu parce que na lero wana moto akosombela pantalon en laine azalaki te alors nga nazalaka kosala soko jour wana namoni pantalon na nga na repasse yango bien nakoleka wana me na ngambo mosusu mpo nafukama te parce que soko koti kuna komona mbenza na yo eke kosila pantalon evimbi place wana ya gieno komona etikali kaka ndenge wana mbenza esili alors souvent so namoni ke jour wana pantalon nanga na repasse yango bien moyen nakota kuna eza te naza koleka pembeni alors meme bamikolo naza kokende kuna so namoni moto akoti alati kitoko epuis afukami vraiment nasia motema aza kosalanga susi nga lobi moto alati bien afukami wana bomwana bon or que papa Diangenda asi areva ngai ayebi deja makanisi na ngai bon mokolo mosusu naye kuna omoni lupango mokoto yo yebaka yango ndenge ezalaka te ozalaki mana lupango mokoto ndenge ezalaka na holo wana na libanda omona bato ebele bafukami papa Diangenda aza kosalisa ntango aza kosalisa bato asalisi yo batelemisi yo ke kaka ndenge wana ngai natelemaki na babiro oyo ya papa Diangenda ezalaki kaka en face ya holo place azalaki kosalisila bato alors nasimbaki boye na porte nasimbi natelemi mpena na porte donc mutu ava oleka ifonga nalongwa na porte donc qu'est-ce qui s'était passé naza kotala kaka papa Diangenda ndenge aza kosalisaka bato nasia motema mpe naza koloba tala moto wana aza koya pantalon na ye afukami mona na motema naza komirimire alors papa Diangenda silisi kosalisa bato esili alors namoni papa Diangenda aleki na nsima mpo bino boyebi configuration pango wana ndenge aleki na nsima epai papa epai mama Mfumu Elongo azalaki kolambela nga natelemi kaka na biro na porte ya biro oya administration ya papa Diangenda ezalaki kosalela natelemi kaka na porte donc mutu po kota fonga na longwa po bima mpe fonga na longwa mais kotelema natelemi wana namoni mama moko ya mobange azotianga si nalobi longwa papa leka longwa papa leka nga nalobi papa zawa longwa papa leka ntango nalongwe kaka boye
papa bimi na biro alobi na mama no pane ni kuto yebisi alobi na kikongo munda nke muzabisi papa bimi aleke ngana lobi me papa zake salisa batu wao asilisi aleki na sima epai mama bibe alambelaka bo ler nini ya koti ya wapusi ngana telemaki kaka na porte yao alors pesa kinga makanisi ngalo bino fona kena tu na mama bibe tata mosi na kepa ya tata mosi na dono tata mosi na zana lekamba utuna lekamani ngalo est-ce que va papa mfuma longo bazala kama pasa oh mama bibi akufi na koseka lebi kwa ozoloba nini te nazotu na soko papa mfuma longo bazala kama pasa tata mwasi akufi na koseka bala moko pe papa abimi na porte na ye ya biro na ye wana esima aza koya amone mama bibi aza koseka makasi atuni o likamune aza kosekela makasi boya alobi te mwana na ayebisi aza kotuna ngai soko bino bozala kama pasa papa mfuma ngoro alobi ndenge kaka zaka oloba alobi nkote amoneli mususu pa wapi pie sikoyo ngana bandi ko expliquer te papa wana nafukami te papa na expliquer ye makambo nyonso ndenge ezalaki papa seki alobi olukaka koyeba nzambe ne nzambe alakisi yo te mokolo ya liboso na bomwana na nga wana mokolo ya liboso na moto oyo aza ndenge mosusu omone koyeba ya sika te nazalaki omona ye kaka mobali ya tata mwasi me koyeba ye malgré bato bazoya kofoma nazako na ye koyeba ye wana alors ya mibale mokolo mosusu nani mama akendaki kobota na hopital na nga mama molongani na nga oyo ake kobota mwana oyo asuka ake kobota na ngaliema mais prématuré mwana bati na couveuse sikoyo nga azalaki so nakiki bana na classe fo naleka su kuna natali bango parce que ye mpe mama azalaki mpe hospitalisé kuna mais na chambre mosusu bana ba couveuse bati na chambre mosusu sikoyo mokolo mosusu nake natiki bana na classe nake naleki kuna parce que assistante oyo azalaki chargé mpo na pédiatrie mpo na bana toyaki kosolola ye mingi alors jour yango le nakomi alobi atushusema naza kozela yo nde nakiti na motuka ayi abendengi alobi mawa sangwa mawa ezali awa mwana akufaki depuis 4h du matin alors toza kozela kaka docteur pédiatre aya a constaté comme ça boloba na biso soko bokozwa corps ou bien bokotika na nane ba incinéré yango awa nga lobi osi oyebisaki mama na ye alobi te nayebisi ete nga lobi koloba te naza koya nakoti na motuka monkoto nakomi kuna chance mpe nakoti papa aza kodejeuner na nsima abandaki na ye na ebonga mpo papa azalaki na ye avandi na ye na ebonga bati na mesa moko ya sebo aza kodejeuner tiko nga nake nayebisi tata mwasi nga lobi tala makambo naza kovivre mwana si akufaki alobi bon foke natiko pa papa akotikanga place wana azalaki kodejeuner sikoyo ngai nafukami nalobi na papa papa naye mpo na koyebisa yo mwana
tant na komi kuna balobi na ngamona si akufaki depuis 4h du matin. Papa zaka ko continuer ko déjeuner. Sans kipenga. Nete ya yoki na yeko tulikambo. Azaka ko continuer ko déjeuner ngape na fukami kaka. Après atalinga. Alobi na kenda otala mwana. Ah. Ngase ko na lobi me. Asambeli te. Eloko moko te. Hiko azako lobananga nakenda kotala mwana. Ngana sina yebisaki ke mwana si akufaki. Siko nakenda kotala. Wana bokomi ngonga nini o ba pesi bino message wana uta 4 wana siko nango ba pepe bangonga nini. L'air nakenda ba pesi nga message wana ezalaki na ba 8h. Ba 8h tibo yaka epa ya papa. Te ngai moko kenda epa ya papa opesa sango. Na yeti na mkoto. OK. Ko pesa sango. Alors ye azaka kako déjeuner. Ndape na fukamika pembeni na ya. Azako déjeuner après atalinga le biala. Kana otala mwana. Tiko nga tole na telemite parce que na côté d'où. Ozuli bondelite. Na lobi. Mais ya sambelite ya sambela kapona bato mususu. Bongo na ngai akoko sambela te azolo banake ne pandake na yebisi ye mwana si akufaki. Tiko nga na fukamika kawana. Yaza ko continue ka wabia. Siko asali na tiko silika. Ebaka papa mfumalonga zalake soko silika azako changer. Siko ya talinga. Nalobi non nene. Hein? Qu'est-ce que je te dis? Allez voir l'enfant. Maman bibi ayoki makelele wana ya lobi. Kenda ka ndenge landaka ndenge lobi na yo. Na telemi très découragé. Ngalo bia sambelite. Donc moi na akeka. Fidèles internautes balandia menga makimbango télévision. Et retenir moké attention na ngai maman falon na mokumba tuzali na yango to kopanza kasango ko analyser likambo oyo. Tata mama elenge biso ba jeune. Tango tokendaka na mikumba na biso epa ya papa kimbango kiangani. Tango tokendaka epa ya banzambe na biso kofuka matoke epa ya papa mbenza. Tokeye epa ya papa kiangani kosenga. Instinct nini okozalaka nango? Est-ce que attitude ya papa okoyebaka ko analyser yango? Okeye pa ya papa ofuka mita msola kisi photo zana ndenga ya ko analyser yango. Opesi photo na temps normal. Bazong seli yango inversé. Lucas Sosola. Okeye na photo papa tie libonde te biso nzamba ko sala yo zongi na keti papa pe nzamba ko sala. Kasi ene nzambe bonga salte pona nini? Tozali kokoba na kati ya témoignage ya papa Emmanuel. Azui libonde ete ko mwana enda papa kwa ko pesa epe mbote na bato mususu na témoignage papa pesa mbote alobi kende koko na ngai tata na ngai azalaki na kati na maladi na hôpital asali accident ay ko pesa sango na monkoto koko na ngai papa dengenda pesa mbote alobi kende ko pesa mutu mbote te na nzela akoma ki azui mbote na tanga pesi tata na ngai azalaki solo ala agoni kasa sali nini ala mukaki Nzambe azali na bandenge ebele ya kooperaka likambo oyo papa Emmanuel alobeli biso esali ete tososolisa bino ntango oyo ozali kote ya banzambe ya liboso eloko ekobikisaka moto ezali elikia ezali elika quel que soit le problème biso be tozali na bino baye bozali pamba te maman falona azali déjà marié bino baye bozali na choix na ba problème ya ba choix ya mabala bino baye bozali na ba problème de santé bino baye bozali na ba problème songolo to pakala message ya musika ndeko na azali musika na mboka ya pasi Namboka mosika apesi yo mokumbo kende pa tato kende kolelela ye tango yo batindi délégué ya likambo kende mema sango wana zala na attention makasi epa ya banzambe oyeba likambo boye lobendeni teke yo su telefone yaye tosolaki na papa lobine kutu boye ezali kitoko te tozali na nyonso na kati na lingomba na biso tozali na nyonso nini o ngai no kimbangiste tozwame tozangi tala ndenge bazali kochola biso papa Emmanuel tala ndenge tozali kofingama zala kimbangiste zala na lopanga kofutela yoka bambwakela zala kimbangiste zala na kati na entreprise zala kimbangiste zala bisika bongo na bongo se démarquer kaka oyo kasolo kotukama bakotukanga bobele moto azana elembo ezala ki bongo mo sensibilisation na tina likambo moto papa Emmanuel alobi mbuta toko bana biso nde bozongi na kati na hôpital nde na bimi na monkoto wana tout découragé na lobia papa sambelite besili kaka panene papa salinga boy na dui mutuka na bandi kokena na komi kaka na pédiatrie wana na kati ya Ngaliema wana na kangi voiture na ti voiture na parking na zoya
assistante wana lobi oti wapi ngana lobi na oti epa ya papa na ngalo me mwana chalamukake nga lobi alamuke mwana chalamukake oti wapi lobelanga nanu parce que lobaki na nga bia wa kolobela mama te yoke alors c'est que okendeki epai nga lobi c'est vrai nakendeki epai nakendeki na monkoto epai ya papa Diangenda ya solo donc makambo ye moto asali yango alors en tout cas nakotika bino te mokolo bokobima na ngai na bino nzela moko nga lobi oui likambo te parce que biso mpe avant nakoma ndako ifo naleka liboso epai ya papa alors jour tobimaki mpe mama wana azalaka na jeune femme alobi no fo tokende mpo nga mpe nazalaka na makambo na famille na nga nazali na besoin nazwa lobiko wana nga mpe nasi nayebisa papa ndenge assistante wana alobaki alors nakotie na voiture tokenda mama na mwana tokomi na monkoto topresente mwana papa asambeleli ye tout ça ndenge asalaka après ça mwana présente mama na nga lobi assistante wana lobaka na ngai il faut kaka mona yo parce que ye aza neki mbangisi te mais il faut kaka mona yo mpo makambo sali ezalaka te c'est pour la première fois moni yango alors ye mpe aza na makambo mpo na famille na ye mpo alakisa yo papa Diangenda alobi mais ma fille me nga naza kaka mpo na bakimbangisi te nga nazali mpo na bato nyonso ezali teke mpo yawa ifo ozala kaka kimbangisi nasalisaka moto nyonso akoyawa na kosalisa yo alo babendani na bango pembeni assistante wana ayebisi papa makambo na ye tout ça nde na assistante wana tokomaka famille mpo mokolo tokutana mokolo yake mpe na biso ayebisi makambo nyonso nasengaki mpa papa Diangenda mpo na famille na ngai nyonso esalama en tout cas aza nzambe nayebi ke bato bafingaka ye mingi me ngai en tout cas nandimi yango mpo namoni épreuve d'abord na mwana epuis na ngai moko yo mwana etata molimo santo ti lelo oyo ozali kaka na kati na koyimayima soki banoki mbangisi bazali kozwa lobiko boni ngai na yo moto okendaka komema mabanga na kumba boni ngai na yo moto okendaka kobalola beto tozali kotonga butu boni ngai na yo moto oyo tokozalaka butu moi na kati na nzietolo soki bandi kotambola eza na bakoin mosusu na kati ya mbuta bakoin mosusu na kati na Kinshasa awa na kati na Kinshasa awa soki tozali kokota yango seke kita mata tina bambulungu mpete na seme oke nzietolo boni ngai na yo tozwa lobiko te kondima na yo kaka nde ekobikisa yo lokola batémoignage tozali komona tozali koloba yango pamba te tango ya tata nzambe esi ebelemi balobi oyo oyebi yango okoloba okobakisa eloko te na kati na yango okoloba eloko te okolobela kaka ndenge yo oyebi yango pamba te ezali susu ta ekobomba te yango wana te papa nkiwa bonga yango wana mama na nga okoyi mpenza na point mpenza ya likambo papa nkiwa bonga tozongi na nkamba tolobeli papa Diangenda nayebi te soki ya kobakisa ezali pamba te makambo ya papa Diangenda ezali tellement immense ezali ebele soki tobandi yango awa ti tokoma lobi seke tokobanda kolobela kaka ye wana papa Mfumu Alongo pamba te bonzambe na ezalaki tellement malamu mingi afandi na biso ateyi biso au travers batata na biso bino au travers bakoko na biso tozali kozwa kaka oyo bino bozwaki epai na bango te bozali kokitela biso yango wana tozali kopanzela sango tokobakisa moko to mibale ya papa Diangenda to mpe toshute na biso mbala moko na nkolo Yesu na toshute kaka na nkolo Yesu foso tocontinue tozali na séance ya témoignage bokotenir biso rigueur te ezali sango tozali kopanza papa nkiwa bonga moi mokie ya kolobela mpona na ntina ya nkolo Yesu tozali kolobela nkolo tozali kolobela papa Dialunga na kiangani Salomo oyo ayaki na oyo ayembala ya mibale na kati na biso
libota ya kimbangiste tata mama ngai na kolobaka beta tolo esika ozali zali so tango ya kobomba te biso nde tozali na likambo ba bozali kolanda biso bano kimbangiste boye baka yango ngai kimbangiste ngai mama falon kimbangiste elongo na communauté kimbangiste ba biso nde tozali na likambo nzambe aponi nde libota ya kimbangiste poto panza sango oyo tozali kote ya bino tango yango yo to boyi boyembela biso nzembo ya jeteki tozalaki kolanda nzambe akoloba na yebi te pamba te apesi minoko na ye na bato ebele to panzani ebele bapandi sango tozali ebele okotala na ngambo tozalika koloba sango atata kimbango ti lelo bozali kaka na badute totelemeliwa na papa kiwa bonga kolo yesu kolo yesu alakisi nga makambo oyo namonaki pene ya makasi eza mibale voilà tokei ya liboso yango oyo na bandi boyebaki papa kina oyo azalaki mobali ya mama Mwelu Diangenda mama Marie Mwelu Diangenda to yazaki ambassadeur tango yakawa comme ngazaki naza beau frère na ye po mama Marie azali leki voilà alors abengi ngai to tozaki tambulaka na mikolo wana mingi na ngai alobi na ngai mes beau frère mais bapapa balobaka kibokonzi tokolokota yango bongo kolokota yango kaka tovandi boye tolokote mais faut tosala parti politique nga nalobi mais bapapa bapekisa parti politique alobi non wana kolanda te parce que il faut quand même nzambe avapesa yo eloko akuta yo pe voilà c'était ça bon toke tosali mikanda tout ça toke nango na ministère de l'intérieur tosali statut ebimi mais beau frère kina normalement il est face à la président ya parti ezalaki kombo nini parti de la liberté et du salut PLS parti de la liberté du salut. Et du salut. Okay. Alors, beau frère qui n'a lobby nanga, ngai na kotia kombo nanga communauté pour na ambassadeur. Sinon te mabuto comme alingaka te parti mususu salama akoloba donc ngana komi opposant na ye. Yangwana beau frère na ti kombo na yo zala président ya parti. Ngape na ndimi nanga. Tosali statut ebimi na ministère de l'intérieur tomeli mwa koka pona kosavoure événement wana tout à fait tobandi mpe kosalaka baréunion mais moko mosusu tovandi kaka yebo kino bofrère kino alobi me makambo oyo naza komona papa Mbanza azali awo bon sikoyo soki tovandi boye toyebisa ye te ekozala mabe malamu tobongama tokenda koyebisa ye biso alobi non c'est une bonne idée parce que eza parti tozobenga yango parti laïque kimbangiste alors autant toyebisa ye bon tobongami mokolo yango toke na centre na kati ya lopango ya shinoda wana na nsima wana tomoni papa Mbanza avandi ye moko avandi na basurveya bavandi pembeni na ye biso toye tofukami tolobi papa biso toye mpona koyebisa yo likambo moko mais papa ya liboso tosengi bolimbisi soko tosali mabe olimbisa biso kaka me fo toyebisa yo likambo yango beau frère kina bandelo balobi papa idée edwaki biso tala ndenge tokanisaki bino bolobaka toujours ke kibokonzi tokolokota yango kolokota yango donc ekoya kaka ekoyi ndenge wana sans organisation sans plateforme moko esalama yango wana tomonaki ke tosala parti yango wana toye koyebisa yo oka papa non nzambe aza na moki
oka papa Mbanza. Oh. Mais dilumbu de Louise de Kumbwani na Ramvwendi document yi na ngeta vingina. Donc lokola bomoni nga na vandi awa naza kozila document wana. Oh. Biso tolobi. Oh. Mendenge nene susu. Asa zila bon. Ya ba ke biso to seli parti. Alobi na bandaki ko vanda wa lobby. Lelo so na ye ko vanda wa ipona ko zila kaka document wana. Est-ce que boye nango? Biso lobi oh papa. Na biso to yaki ko yebisa yo to yeba kiteke yo yebi makambo yo. Alobi bon bokenda ko bongisa document ya ngai boye la ngai. Tozongi biso nyuso tubando seke tolibi tala makambo. Papa so c'est la document oh. Donc parti donc biso tuna to tomber pendant vraiment toke ko sali sang bareyilu ya bien kitoko le lendemain toye tant toza ko ya tozo mona avant de kaka place isika wana kaza kaka wana Yesu Christ troisième jour toye to fukami papa document tokanaki ko bongisa yango to pesia lere ya dri document atuni na kati ya document wana bozali banani na banani ba frère kina lobi c'est vrai parti ngamuntu na pesa ki coup d'envoi poto salango menga nazali ambassadeur soki na tikomo nanga kuna po ministère de l'intérieur ndenge bimaki wana voilà président se face à l'informer alors so na tikomo nangai président Mobutu soko yoki yango akolongolanga yangwana natiaki kombo ya beau frère azala président. Ah, c'est très bien. Et bon, banane les sous bazakona. Tozaki na baninga mususu wana alobio yaza secrétaire général oyo boy tolaxi bagrade. Alobi merci pour document yo na troisième jour yango yo na diango. Na banaki koya ko sela ngo kaka. Akamati document ndenge ba papa basalaka apesi na moto asimba te yema kwa kamati document na malembe akena ndako akoti asalaki à peu près 15 minutes akeko bomba document wana après ça azongeli biso lera azongi akuti biso kaka ya kofuka alobi vraiment tondele nzambi sikalusadisa document mbakedi yo alors mama sidi silwa monamo donc oyo etikali bokomona yango totelemi nde totikaki papa wana miracle ya liboso biso tozokende toke kosala likambo sanke toyebisa bapapa po tomonaki ke bango bazaka kopekisa baparti oyake bobomba minzambe kasi amonaki bino or ke yasi amonaki aza kozela document wana sanke biso toyeba ok donc oyo namonaki na papa Mfuma Mbanza yango wana mosusu yango oyo tozalaka mokolo yango na centre na bana bapapa tout ça na ngai nazalaki mpe du nombre alo ntango ya kolia ekoki basali mesa baye kobenga biso babengi papa Mbanza toketi na mesa tobandi kolia alo ngai navandaki oyo ngai papa Mbanza bana mingi papa José papa Charles bani tout ça tozalaki nzinga ya papa tobandi kolia sikoyo nga nazongi mwa nsima mpo natala ndenge papa Mbanza aza kolela aza kokata mwa
fikonki ya moke boye neti mwa bile adi yango ati na soupe epuis ale nga nazongi nsima mpona koobserve naza kotala sikoyo namesia motema na milobi me ye aza kotia mwa konki ya moke boye ati na soupe epuis ale akotonda ndenge nini ntango naza koloba kaka ndenge wana nasia motema namoni atali nga papa katani na koseka bana nyonso na mesa balobi olobi na papa nini olobi na papa nini osekisi papa olobi na ye nini nga sikoyo nakomi kobanga moye naloba eza te papa akufi na koseka moye kutu nga naloba na baleki tozalaki kolia na bango ke te nazalaki kokanisa boye nasia motema ye atali nga akufi na koseka nalobaki yango te nazwaki ntan koloba yango te parce nakomaki kobanga alors tosisi kolia bana nyonso bayekola na mama pourquoi papa seka oloba osiflaki ye likambo nga lobi no nazalaki koloba nasia motema ye aza kolia azokata mwa ufo moke atina mwa supu ale sikoyo nga na remarke yango nazongi mwa nsima mpona observe ye akontinue kaka ndenge wana sikoyo nasia motema nalobi me papa vraiment pourquoi aza komimonesa pasa boye ndenge nini akotonda na mwa ndambo wana ye azokata lere kaka nasisi kaka koloba ndenge wana nasia motema atali nga akufi na koseka bana balobi yo yebaka te ke oyo ezokanisa motema ye asa yebaki yango donc voilà makambo mibale namonaki na papa mbala. Voilà, oui. Papa qui va bonga, vous continuez tout peut continuer na biso? Non, nazo continuer maintenant on a monaki na mbanda. Na Yerusalemu ya sika. Na Yerusalemu ya sika. Yamboto matana kati ya mboka ya bule papa qui va bonga na ebite est-ce que ba souvenir ya accident ya papa Fumalongo ezali na bino? Ba souvenir na nini na ya accident ya papa Fumalongo. Na ba photo? Non, na koyeba maito pe sango yango parce que et attirer attention na ngai na lingi personnellement na yeba bino bana ndenge nini boyembela ki sango ya accident. Wana ezalaki likambo moko ya koloba te on était vraiment effondré. Tozalaki effondré biso nyonso tolandaki tokwendaki na monkoto kolela ndenge wana moye te. Mais baza kopekisa biso moto aya kolela te moto kolela te tovandaki kaka mawa ndenge wana aksida wana esalaka biso pasi ya kosakana te Dieu étant wana ezalaki kaka mabongiseli na bango ezalaki il faut nani na bango pouvoir na bango eleka nzela wana po misusu toza kozela eya kosalama nzoka nde ntango bino bozali kolela mokili ezali kozela to mpe biso bakimbangisa tozali kozela bametre sur wana po ete biso tobikisama pamba te makila ya talo oyo esopanaki bongo na lukulu yango nde ezali lelo lobiko ya ngai na okimbangisa tobosanaka yango te tozali kokende penepene ya le 8 juillet ifoko tozalaka na pense moko ya motuya na ntina ya tata ya mabota ebele na mosala monene oyo asalaki nde bongo tozongi na biso na mboka ebule parce que ezalaki na nga motuya koyeba vraiment ba impression ya mokolo yango mingi tokolingaka to se ressources na bino pamba te kotala to yalaka te tango wana donc nous vous envions de loin na bénéfice au bozali kasi bino pe bozali ko envier biso pamba te papa ki angani apesi biso lisusu dernière chance ya kovanda na banzambe ko lia na bango pamba te papa lobi ete ekeke ya suka yango zali 4e génération donc moto na moto abatela elembo na epo toyebi tango te toyebi ngonga te toki na mboka ya bule nini elekaki kuna bon na mboka ya bule mama soko yo moninga toza kosolola na yo lelo boye ezali mpona papa Simon Kimbangu Kangana to ngai nde nakundama depuis kala ezalaka 20e anniversaire ya papa Mfumalongo na Nkamba
mpe nakendeki nakutani na papa ndenge kaka ezalaka tosololi. Papa alobi bo nakoyamba yo lobi oya nakoyamba yo. Alors le lendemain ngai nakei kotala papa balobi na nga no wana papa Mbenda Matayo alobi no mbuta yo place nini okende vana nga alobi nga navandaka na nga mingi na SPC nasololaka na nga mingi wana. Alobi bon kenda kovanda na SPC soko tosilisi tokobengisa yo parce que tozoyamba ambassadeur ya Gabon aye na liboso. Nga alobi merci beaucoup. Nakei kovanda na ngai na SPC navandi naza kosololaka na nga wana. Après naye komona nzoto na nga ezalaki nango bien mais likambo moko elekaki wana bon difficile à expliquer. Mbala moko tovandaki na kiti mais nga naza koloba lisusu te. Alors moto wana aza kokontinue koloba azokanisa nga nazoyoka mais lelo amoni ke nga naza koloba lisusu te atali nga aningisi nga nazoningana te. Mbala moko motu ebaloki bo. Alors na SPC ningani. Alors papa Shambu yo tozalaki na ye abeti nga mbata moko alobi mbata na betaki tangu namoni kolamuki te nalobi esili akufi. Alors bamemi nga mbangu wana ti bakoti nga na nsima ya résidence kote biro ya papa Mbenda ezalaka. Alors basengi na basurveya bafungola pare ke basurveya batiaki mwa matata moke. Papa Shambu yayebisi bango alobi oyo kulutu ya bapapa boyebi ye te. Bamoni bo bafungoli bakotisi ngai na résidence. Mbala moko papa José Masala aye atali bamoni ngai akimi akembango kolanda bapapa epai bazoyambela ambassadeur ya Gabon. Alors tango akomi kuna alobi na papa na litoi. Papa atali papa Mbenda alobi kenda kosalisa mbuta akoye kuna. Papa Mbenda ye lera yake nga pe nazoyeba na nga te nalali na karo kaka bo. Papa Mbenda sambeli wana ndenge bato bazoyebisa nga mponga nyonso wana bayebisi okuyebisa ntango olamuki. Papa Mbenda ye asambeli apres abwakeli nga mai abwakeli melisi nga mai. Mbala moko nalamuki le nalamuki na lero wana ye aza kokontinue koloba wana nayokaki alobi tata papa mbutanki wa bongo ya azali yaya na biso asalisi biso mingi na tango ya pasi bayebaka moninga na tango ya pasi moninga malamu na tango ya pasi wana nde nazoyoka sikoyo. Après ça asimbi nga na loboko atelemisi nga. Tango atelemisi nga atuni nga mbuta odejenaki ngai nalobi no nalobaka na ye na dejenaki te. Abengi bacuisinier alobi bosalela ye biloko ya supu moko ya bien ya moto alia bomema ye kuna bakende kolia. Mais basaleli nga biloko na ke navandi mpo na kolia biloko wana nasalaki à peu près 1 heure du temps. Monoko ekomaki bololo, c'est-à-dire eza koprouve que j'étais vraiment parti. Monoko navandi kaka wana bata ya restaurant wana ya nsima wana bazako balobi nanga papa meliako biloko tolambeli yango yote ti après naye kolia me naliaki mpe ya mingi mpenza te naye kolia. Ale nde likambo namonaka na papa
Simon Kimbangu Kiangani Papa Mbenza yemo ko moto yake ko bikisanga sur instruction ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais nazali ko tirer attention ya biso bakimbangiste. C'est-à-dire makambo yo biso to moni na mboko ya RDC. Combien de bato bazali aho? Ebele. Mais biso to du chance tozala pembeni ya. Photo yo bozali komona ezali photo moko tokamisaka na circonstance moko. Grand frère Manga Otambe Kuyenga Autaka. Alors selon Maman Bibi, idée na ezalaka photo tokangisa bana nyonso ya papa. Mais malheureusement bana ya papa ya lingana bazalaki sur place te biso na kaka papa Simon alero wana bazalaki na voyage quelque part je crois là-bas bon papa Zakopa bazalaka na ye na lukutoshe akaona bango bazate yana tuzaki kaka de famille ya papa Kangenda na ya papa Kisolokele. Awa bakomona awa nasuka ezali ngai papa Kimobongo lero wana nazana mjene j'étais beau. Alors oya mibale ezali ma Christine, oya misatu ezali Mama Marie Mwiru, oya misatu ezali Kibakila Joseph Ndeki na Mama Chakofa, oya mine ezali Otambe Kuyenga ya Ukaimoto yemuta ukazonaki kokuzala. Et puis après ezali Maman Neni Kisolokele, et puis Maman Marianne Kisolokele. Oyo ya moke bozali komona awa ezali Papa Armand. Oyo Mama Bibi, oyo Maya Mini Gengeli. Donc ndenge foto oyo ezali awa na ndenge natangeli bino. Maintenant, papa Kibaboka, merci. Je vais reprendre la photo parce que ça va être tout à l'heure. Côté les ménines en gambo ya Maman Bibi. Émission à Bissou, les bon moto le bénin. Pour la saka, le salaire, le kimba. Pour penser que ça n'a pas kimba. Tout côté à Naka, Maman Bissou, tout côté à Naka. Si pour être une gambo ya Maman Bibi. Papa Kibaboka, Maman Bibi, pas comme sa tante paternelle, mais comme étant icône. Nakusala kuya sana. Nini yazali kusokote na mwa milito kwa batito komina suka ya emission na biso ko bela biso mo kibo ko sokote ezali ya Maman Bibi ezali boni par rapport comme souci ya ezali ya ba longa ni ba nzambe donc ezali ko ba nzambe de préciser de ko bela ba maman na biso te ba maman ya ba longa ni ba conseiller te ezali ko zala mo kumba oyo ko zali na yango pasteur batanoni bakaselo balongana bakuma ezaleli wana ezalaki boni oyo boyambi na ye na kati ya ndenge azalaki kokesa ya solo likambo ya Maman Bibi, c'est-à-dire Maman Bibi soki ngai nayaki kokonga ye komonasi ezalaki kaka mpona ngai me Maman Bibi mesapatene Maman Bibi komaki mama ya nyonso. D'ailleurs nakosite bino eloko kaka ya papa kofeli. Nga lelo so nake kosenga eloko na Maman Bibi eke papa bobe aye Maman Bibi akosenga donc Maman Bibi atikalaki lisusu ya biso akomaki azakosalisa biso mais en tout cas azalaki kosalisa bato nyonso bamonaki bana mingi bakoli kuna bamisobala donc Maman Bibi azalaki na motema monene motema moboto ya kosalisa kaka yango wana papa balongo mingi azalaki kolota
tuna wana sasa ya mamadi utala ndengelea zamaki kuna kostimule ba mama na ezalela ya mamadi. Voilà, fidèles internautes, les amis, oh, ngaina yo maman qui va ici pour cause la yango. Tozi mokumba ya kobenga ma basi ya banganga nzambe, tozi mokumba ya kobenga ma basi ya batata pasteur, basi ya ba papa président du collège, basi ya solo il faut yebaka. Biso ba maman lo lenge nini oyo to ko tambula lo lenge nini to ko pesela solo batata na biso maboko biso bazali ko kende. Lelo oyo musala na tata kimbangu ebengi yo na loja. Mama atalinga nazali ko teka tena ko kende te. Pona tika la loja le kimusika papa na kosala boni ezali ekuluzu oyo to sito dimaki solo komema yango to ko komisa yango tina suka. Donc biso ba oyo tozali ba longani ya banganga nzambe oyebaka tozala na ndakisa ndenge tata fuma longo azali kolobela biso butu moi solo ya mama bibi atako pasi ezwaki to mpe pasi ezalaki bongo na bongo kasi ye asikilaki na kopesa molonga na ye maboko biso mpe tosala ndenge wana pampo ete elonga ekoka komonana tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo lelo. Merci beaucoup papa kibabonga tolongi na esengo koyamba pour une deuxième fois na kati ya chaîne na biso menga makibango télévision. Je pense que pour les gens ceux qui vont voter les amis, tous les pays de la Suisse, les amis, pour ça, quand même, on a besoin de solo na serikali mingi na ndio kusonga kwa sababu kana yake kwa mikakati ni matangazo hivi ndio kaka zaidi kadara kama kimya ndio atendele na mama yeye yanoli na kabisa soko na muli kwa ya tabu muli na baba kama kusoma baba soko odandoli ko lobelango antuka ko sala mimi ina ni lobelango ele kimi ya ndambo na yeye ya mwana na yebisi na mukiri bande ko bayoka de papa kasali banzambe papa sino kipangu kanga neuna ayeli biso ayepo na kusimisa makamuna ya bandaka na 20 bo papa sino kipangu ya 20 ya likuta ezali ye kaka wana papa sino kipangu kanga alamu toto sakaye tosali sakaye boye ayeli eloko musuka yepo na kopikisa biso. C'est une grande charge. Là, c'est pas tout ça. Il y a madame qui a la il y a madame ça fait quand il y a encore, il y a une année. Alors, ceux qui sont pas de la Nicolo, et c'est comme une pépé. Il y a mon pas à il faut que la papa se moque. Il va me calmer. Il faut que la salle à calmer. Ce qu'on y a ici. Ada ko yebisi oyo ada na matoi ayo oya zangi matoi o abanda temo nasila damu yango koya bongo ayeba soko akokime. Merci beaucoup ya on est pas yesu bandiko balanzi menga makibango sana kikongo bisina kitu ya mamu nanzela ya mamu falon tima la kana ngai sengo mimi tama kwa kali kusuka bino kuna lobanatine ya biso te kasantine tutango kosa o yele nzambe yele tuzimela kosa ile ebu tume to pesa ina na pesi merci mingi na bino ba kolanda kabiso partout dans le monde na bino ba yo bozali ko sokashi na biso na bino ba yo ko benga kabiso kona ba encouragement kona ba orientation kona ba conseil tutango kosanto abosa na bino te kozala na ngai injuste soki na kanisi ba mama na biso ya kati ya groupe ya ba mate ya ba maman te tolobela mama mulu ba bote na bino bozali ebele na bosa te maman Natasha Masamuna maman Natasha Mayimbi ba bote bisika ozwami bozali ebele ya solotika ete tata molimo santo akanisi la bino lisusu koleka apambola bino mama bino na bote bisika bozwami na groupe na biso ya batata mate ya batata topesi bino ba bote bozali ebele nzambe akanisa bino tobosali papa soka foso ekongona mama mina afoso mama j'ai la foso mpe kimena libala tobosali bino te mama falano nazalaki na esengo mutu moi na kolobaka yango ntango oyo nazali kolaka
Écoutez, n'êtes pas pour la diffusion, il faut insister, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Pour la large diffusion. Tout liker, tout commenter. Pourquoi pas? Pour panza sango, mokili mobimba, et comme la baie banso. bakozwaka libaku ya kolanda biso te balanda biso na nzela na partage na yo solo okobikisa moko to mibale pamba te ntango oyo ezali ntango ya filet de récupération ngai na yo totala ozali na kati to kozali kotepatepa libanda soki nzambe ya kati mokano te tokozonga kaka na kati ya ndenga na kimbango télévision mpona to développer davantage okute na miplaisir. Merci.